Bonjour, bonsoir mes chers fidèles téléspectateurs internet. Il y a l'Ungala News, Nabi Kanamichi BCP, tout le monde, moi, Mungala, la combo à Christian Boké, autrement appelé moi, Mungala de la presse. Le long est Mbélibinani, le long est Mbélibino, tant si moi, qui te colle, le long est un débat du jour. Débat du jour, Zaline. Avec tout qui est terrain, c'est-à-dire réalité, surtout dans le cas de Kinshasa. Concernant ma fille à qui nani bala mikolo plutôt nani bala batata. Il y a un moment qu'il faut d'abord n'imba jeune fille au pas aller pour passer période douana expliquer biso mais pourquoi ma fille va aller vivre na ba caractéristique wana. Nengo avant qu'il appelle ça d'abord invité nous sommes maloba. La peste d'abord ba félicitations, beaucoup de félicitations dans ma petite sœur propre Exociana Boké. Petite sœur et à princesse Boké, il y a Pauline et à Boké, on a sa fierté à famille Boké, il y a défendre, il y a ma graduée dans mon médecine. Les gens de merci mingi na Christian Kenge Beni, merci mingi na Bob Kalukenda. Merci mingi na Trésor Kabengelo le manager. Sans oublier toi le big boss mon formateur qui s'appelle le Monsieur Fiston Kiwaka Jack Bower. Là namoni Franklin Vakedi. Bonsoir maman Soboni. Bonsoir, ça va bien. Ah plaisir Yakoya mon ami santé vraiment bien. Ça va bien. Ok, les gens de boy et apina na seulement pena you. Tant que you vous allez nous voir moi na moi si expliquer biso. Selon ma recherche, selon ma analyse, tu remarques bref toi et ba jeune fille ba comme ko linga plutôt mi ba plus âgé ma casse que ba jeune ba zali ba moins ba génération na ba. Par exemple, comme une fille il y a 19 ans ou 23 ans, à qui se retrouve dans le à 40 ou 50 ans. Tant que d'abord, jeune fille, tu dis que si il y a un tour de blé, d'abord, le signe non, aussi présent d'abord, comment les allons. Bonsoir, la bateau bazo landangai, comme nangai eza Paola Moloa Moseka. Engina lo baboy. Eza la ba fille mususu. Osomona ye asana mobali mais ok dukaka ke mobali misusu azana ye apesa ke bambongo to swati mobali ya bato azozana ye ni tu pena mona mosolinga pena okuta mona moka veneza mobali ya 45 ou 50 ye abali taki mama ko septembre te wana vraiment on dimangote. On dit mon pour ce de tali bien. Oui. Papa on a aussi linga dame so asa papa na ye. Jamais que linga tata mukolo bon fo linga muto asa. Moi na ye moi génération na ye. Eh on a dit c'est bien. Ce que tant que moi na moi si leur aux moi na ba fille mi ba comme la tana parce que sur la réalité mingi ba bi que non ba jeune garçon mingi ba traitement qu'on se répondre des critères ils allaient comme l'argent pour beaucoup la moins si mais pas bah jeune fille donc moi ba fille beaucoup mi ko linga ba papa est-ce que c'est réellement bon et ça bon cadeau de ba et bon mais est-ce que vraiment bolugi marche en bon maman yebisa biso bolugi marche en bon te bolugi marche en bon te c'est ça que moi si on ne peut pas mobile bolingo pour bokinde de boso pour cela na bon ka botambola bien te parce que mbala iso ke na mbongo te parce que aussi likita muso ke duka ah lokwa ni na mbongo te na ke duka na mbala mususu wana mbongo beli yake pesa ngai le copete te j'ai j'ai encore tout mbala mukulu makasi ta muso ke linga tata mwabwe yo ebite ke so mbongo wana zana ngoso asala ngo nini so pe boma bat na butu so pe kata ka bat mitu yo ninka ke ngai na linga ka ye suka ngo komike Olia bambongo na aye boma tala tu non vendre à part non mais tu fais ni pina no pina boy na mi tu es patron mon boy à 53 ans on millionnaire et pina bala olingati te pour ngai no dimati wa financier oui non olingati quoi no olingati pour le monde que mutongo
so natali no bien na ndinga nazali de sympathie. Ce que yebisa biso non, pourquoi ba fille ba komi ko intégrer mingi mbala miko à part mbongo? Pourquoi? Parce que ba ko s'intéresser trop na mbala miko. Est-ce que mbala miki tout pour bien mbala génération na bino ba pesa ka bino amour ma réalité? Est-ce que vous pouvez me manger un garçon qui a ligne limité pas pour ça monter que non pas moi mon la ligne pour unité parce que ma fille va me faire bon ma fille va ma bon ma fille pena ligne pena manger un garçon mon boy au côté il y a un peu créer ma cause nene bige cause na ngana uti ngana watu sosola ngopi bisanga nanu moi na si bazana na parce que yo mo jour boya est-ce que ça na ba camarade pe ba sosola ngopi bazana bon ba préférer mingi ke kolinga ba gente mi ba papa mikolo ça dit et tant que yo bige za mabe ope ça bango conseil netini pour na ngai so mninga na moni ke oki na ndina moya mabe oyo esepesa ngai te na loba na so moni ke amona loba na otino ya mutute to la ne no ngonde na tika na ngai po na ebike na kamana nga mowe ye ono dinga ka toujours ka ko dinga mibala mikolo au moins est-ce que suna tonye osala bongo po ani o nga na préférence po bon po na mona mibala ba mike basala niveau mona ngate pour na degré ya mbongo oyo papa na opesa ngata mususi yo opesa ngoti na préférence ke na linga ngata mbala mukolo po na ebike nyonso no ngana senga osani opesa ninga sko mbala jenga oso o balotenge na kake zina na mbongo te zina na lukana sko papa na tamusu de sala kale ya na mamnu musasa ebele ono singa ta mo 50 100 na ebike epesa manongomba mo. Est-ce que ça rappelle que les bino ou les gens n'ont pas de rapport avec la combo que non abala chanchanda parce que majoritairement babala bangote est-ce que ça bien bon ça bien bon te yo moi singa ke na vana na mobali ayo pesi na nga mbongo mo pa biso mo credo ça moi geste ke oluka ke obimina yo mo misambisa nzoto neza valeur te c'est le recherche de stade tu remarquer que non cause de réalité wana depuis les années 86 90 plus ou moins 2004 5 to ba jeune fina bana ba ki miki siko soko remarquer comment on a venu moko soko bazana 10 jeunes filles comment on a 7 bazana bana c'est que on commune man ils sont ni bisa no peka mbongo peka ka te wani ko misumbongo te wani ko misumbongo wani ko na mususu ko misumbongo te parce que nibi ke yo mo so o za mo wi camarade o za o tanga ba ko mo da 6 bazana ba ta musugo ba misu bazana ba 4 5 ko poni bon so yi biso et que mo mo yi biso mo bien ils en ont mis ils ka posa ko bota bana to peka resinga et puis de ba bota ka bon to ka mbela ka pesa na ba bota na ba jeune garçon après c'est ba comment la bonne ibela ba mikolo to comment pona ngai ngolo babuya ezana nini neti na biso na kimbangu ozomona ba fille tellement que amoni ke ndinga zana na place ya tanga classe azotanga classe te toujours apesika na makambo mibali omona mwana zozonga ba heure moya mabe ba 23h ba 0h oya pe na ndako boye mama mogangi na ye yepi mwana azokata mama ngala wana siko esala bien te suka nango oyo koma na zemi okosi na famille boye kut non ezata na griffe moko te ya malunga kumte siko wana opesa mama na yo pasi to ndeni omona ta boti Philippe te ata mo ata conscience akomi ko alinga mbala pasteur mabe alinga mbala otangola alinga mbala kuluna mabe alinga mbala kuluna mabe shege kutu kuloba te surtout influence comment j'ai un garçon de Rwanda qui m'a ba Rwanda les pas aline ga film ba tu karabo film karabo na baki
qui sont la presse au Saramate, les parents beaucoup ici à Kabana. Tout le monde tout est fille mère mati trop na Kinshasa. Il y a on a sur la naï. Mais dit que émission qu'il y a pour la nana. Si ça peut totalement péka bien kaka. Au monde qui bana mikié au bazana âge ya 15 ans, 16 ans. Encore télé ma pena mobali nyanzela moni yo mukolo to ya quartier avenue obanga pété a télé les campus ya rosa ka moni pe ya quartier ma bata mataka na kima te yo ko bata mataka o télé makao po mona ke ya na moni na mobali yo atakuta moni nga okina wapi wasangi lote moni ngeke na mboka mboke baby toyeba te so toke wapi moki so ngi ko mona suka toyeba ti bana leo bana lelo nanga na sibino mkineze ya kobiwa yango ba mama batela bana et thank you mama ndiko na mbizo to tacha mama ukupesa ko conseil to na ba mama pe ba jeune fille o bazali ko vivre réalité wana na pona ngai no lo baboy ke ba mama babenda bana matoi babenda bana matoi bakanisa ke ndenge bana nde baosala bongo bazobebisa imera bana na bango il faut batinda bana bango na classe bana bakende classe batanga batikaka te ke bana bazosala buzoba bango bazomona na miso bazolobela te il faut batika bana bakende classe nsi boyo kibili ba mama botangisa bana ba mama na biso botangisa bana bo enseigner bana benedike Nibi na papa moko tonton moko qui s'appelle Cédric Massamba, coach de secrétaire. Et puis na la rigueur na bali femme que non saranate. Il est na linga aventure te. Il peut na linga rabaje te mais nibi que na ya mele Michel ko ya auto ko solanga na phénomène kuluna. Ngana Cédric Massamba sika zali o ki da message oyo. Tourne blangane pourquoi ba jeune bali ko continuer à faire la mission la kuluna. Nous le maman nibi ko na bande ko ba yaya mo ba papa pasali. Mamba keke mbuti salama bien micho. Mambo te paye yaya, il paye maman, il paye grand petit père. Vous comprenez moi bien c'est émission la rama bunde ka ta ensemble ka ta inga la dise. Pour nga na pesi mbote. Et papa na ngai. Papa Simon Molwa. Mbote na yango. La pesi mbote pa mama na ngai. Micheline Matondo mbote na yango. La pesi mbote e pa leki na ngai ya mobali. Michel Molwa mbote na yango. La pesi mbote pa ba ya na ngai nyonso o na linga bino mingi ba mbote na bino yango. Merci. Zana question moko na tuna. Question na ebika na mit oyo. Papa na mama ba ola ndona ndako me kobanga note. Ya kike kesa mabete. Na yapi mabe. Kobanga note ka prendre na. Sele micho tani caméra. Papa zolanda yo, mama zolanda yo, moko zolanda yo, tata mo zolanda yo, leki zolanda yo, ya zolanda yo. Question za boye. Conseil ni na malamu oyo oretena oyo pe ko transmettre na bana o papa na mama ba pisa yo. Punanga. Nazoiba ke ana ni ko na mibali sika. Mama ya biso oti ya ngai oisanki ya mwana ifota na classe njena ozolanda ye ntina mo ya bien te njena mo ya mabe tiamaki na yokaki ye batanga ya classe basi classe ne sima mikolo nde na yaki kozazemi nde na yaki kobota ana boti mobali pe oza pe change na ye bien ekomi kia na kelke mikolo boye taka ba mibali ya bajeune garçon nde bazalaka osente mwana bato nsima komoni kona mwana bato bajeune garçon nyonso te sauf ngai na bino surtout te kaka ye biso bajeune garçon chef masala ngai diego ngombo sisa mbala chef MDG bonje loba osente mwana bato babina sali po mulingani tanga masolo boucle